pourquoi pas na racine ndenge zoya boy koko benga pe Cindy Leker boy sali pende boy sali na magali. Omoni lelo to na 2016 hein mbula sika mambo sika na lingi na ngo yo tuna makambo en tout cas pardon ko tuna makambo batu mususu te. Kandi azali chanteuse ya Congo. Cindy Leker to Kandi. Kombone Kandi. Oyembi botala banzoto nanga bomona. Yipsa na parti ni pende nzoto no sepela nango yo moko. Bon, on tombe juif. Non, mais ngana linganzo tuna mobimba. Mais ngai o ngana sepela non za na kati. Po za kati za trop lengi. CFTV. Musique. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Congo Masolo à danger. Masolo Kitoko. C'est sur W Congo France. Ndeka Nam Sabino que non, ici c'est Paris. Voilà, donc merci vraiment parce que vous êtes trop belé. Nous sommes tant vraiment à répondre pour nous sanandenge zala kaka. Donc voilà, donc merci, vous êtes toujours fidèles sur W Congo France. Merci, voilà votre M de serviteur afin de juifs noirs. Ndeka Nam Sabino de temps en temps. Donc merci de tout ça le lot afin de juifs noirs. Azaï Moroté, tout ça on a RFI France 24. Donc ndenge zala kaka kanga. Mais G30, c'était prévu là, fallait ça l'émission Moro Boinaka, télévision internationale. Là, je profite, je salue Didi Dipumba. Pourquoi pas à Junior Boukson Boukassa. Mon ami d'enfance, na mon akije. Merci à trop Yaya, na sepela trop. Doudou Moussoko, na aux États-Unis. On est toujours ensemble. Donc voilà, bientôt tout soit déjà. Toujours soit déjà mais je 30 franchement expliquer biso pourquoi et tout ça babilo comment Mickey to ko taper 4 parce que album n'est déjà sur le marché. Je sais pas si c'est single yemo expliquer ningi za kaka. Merci, restez toujours branchés sur W Congo France. Donc merci na ba confiance vous autres biso, merci parce que vous êtes toujours branchés sur W Congo France. En tout cas merci à trop. Donc mais 30 elle est là, donc elle est toujours à côté de moi. Donc toujours soyez bozo on est déjà donc ningi za kaka. Donc merci donc bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. La moni donc vous avez dans la ligne donc tu aux oches. Bonissa. Nando sona Cornelie Malongi na pese ba gros bisous. Ina famille ne mobimba bonne année. Puis na profiter na pese ba bonne année na ngana batu nyonso ba landa biso sikoyo. Ba bonne année na Yomoko na Congo France. Et bonne année na ngana les rois Hiroshima RDC flash jusqu'à Zali ba gros bisous na. Ouais, merci à toi à tous ça na Congo français. Donc mais je 30 les autres qui pour fallait tout coutano ah fallait les camo interview na RFI. Bon les kindé ni makama expliquer na moi peuple congolais ça. Ouais, l'équipe bien mais na commis un peu en retard parce que nanzela kana toya makamo les kota barbes quand moi bikane France comment on ningana ba bakangi banzela et tout na comme na moi en retard mais coufelité jeudi prochain nanzala les 14. Non, ça a pour na tobe tapina live et puis tout ça la promo toujours il y a single na biso Molasso. Ouais, merci de toi côté déjà chouchou na kata single Molasso. Donc et ça single ou bien album? Et ça single album Eroya na 2016 yo. Et ça single Molasso dans mon moko. Et puis yango ni mteza ko annoncer Racine Kalamingité. Voilà soit déjà soit yango. Kalamingité do bima bandimba kitoko ya na kati et Molasso déjà ils ont préparé déjà terrain quoi. Ah ouais d'accord donc ça single voilà donc tout ça mais j'ai 30 euros tapis moi rapide pour talaka donc il a fallu donc tous jouer la peine tous jouer pendant ça la kaka single Molasso on a landi single Molasso c'était bien le lot ça la 2016 toi en janvier l'autre le 7 si je me rappelle bien ouais donc 2015 autour les cas toi en janvier tout ça toi on a début à 2016 donc bilan il y a MJ30 faut y lingami MJ30 bilan à 2015 bilan il ça bilan négatif ou positif bon au moins biso to ba nzambe pardon micro de il longi trop au biso to ba nzambe to ba jamais nekto poto confessera jamais mabe hein bilan est positif bien qu'il y a eu des combats mais Bible et lobby ils nous feront la guerre ils nous vaincront jamais donc dans le bac est positif pour Nanga surtout pour ma famille pour la vie Nanga pour la carrière Nanga et Nava en France
depuis un moment. Et merci beaucoup na ba fan na ba ndeko na ngai ba cité pe mi ba le bazo croire na talent na nga bazo croire na musa na nga bazo ya mbango bien à chaque fois que nazo sala eloko bazo ya mbango vraiment na maboko ya kofongwama et ça vraiment ça me touche et ça me va vraiment droit au cœur et na kotika jamais ko remercier bino parce que vous êtes vraiment mes amours quoi. Boza Bato Boyara toujours en premier classement la moté mananga et à jamais na décevoir bino et à ta erreur ezali to luka toujours bon ça pour améliorer toujours mosala mais en ce qui concerne le bilan était positif. Ouais, merci mais j'ai 30 là je sali gaz na gaz balobi kuna na bana Lyon ndenge za wana munayebi ke non bozo comprendre déjà j'ai bana Lyon je sali gaz na gaz on a bien que l'homme métier pourquoi pas à Salamanda les Bogards ouais nazo mona lisusu Serbiche bloc cadena balobi l'homme des projets Serbiche yayo yango wana na bosanité kabesa na kate lo bana Lyon nazo sepela to jezo kende bien donc to bosanité bana nasi Christian Konda radar oya roleka papa PC ka contravention ndenge zalaka voilà toi na kata tout ça toujours na MG30 resté toujours branché mais MG30 en fait na moni molasso na tali molasso na moni oyeminze momoro boy molasso lobeli molasso et puis au sali clip momoro boy donc on dirait comme ici donc on confirme que molasso ngo penza donc na ba maputa donc na bango tu puta ngo pe ko raté donc pourquoi ba clip momoro les anti moi ko séduire penza na ebité no ko expliquer clip là. Non, au moni biso molasso nazo ba molasso ya biso to yebike molasso zali basa kitoko basi yo baza libre basa kitoko voilà mais ngana le bil molasso parce que en fait déjà femme africaine sur za kitoko biso ba africain ceux qui moi ça va kitoko azana ba forme ba benge ndumba moi ça va kitoko ba benge toujours ndumba alors nga siko na lobeli ceux qui ngana za ndumba ce qui va bengi moi smoro boy soit bengi par exemple bengi comment je peux dire bengi Marlène Kasanga Ndumba to bengi Sarambo Ndumba c'est que yo peut quelque part aux Ndumba to bengi ngai Ndumba c'est que yo peut quelque part Ndumba parce que ça qui toko ça na ba forme ça bien et na lobi que va doit finga ngate plutôt que va finga nzambe parce que nzambe ne mutatinda nga na ba boti na ngai et na katanzembo na lo na katanzembo molaso na lo bela na bela basi na lingi bat bazala na sengi bat bazala sans complexe so za mukie zala sepela na mukie nao so da munene sepela na munene nayo et molaso veut dire moi ça kitoko ponanga comme ndenge na bordango molaso ça veut dire za kitoko za bien ba retraite toujours des molaso et surtout que nga mo pe nazala victime nango mingi et je dis que dans la chanson je dis je me plais bien je suis bien dans ma peau nazo sepela ndenza makelangai et je demande aussi na basignon soya mokili dans le monde entier soyez fiers de ce que vous êtes soyez fiers na ba forme na bino bozala fiers ya ndenge bozaleli ozala ndundu ozala koka ozala mondele ozala ni ça dépend ya couleur à peau na ozanango ça dépend ndenge oza munene to mukieto nani zala fier parce que tu es comme ça et tu peux pas changer ça parce que nzambe mtu atinda obongo et puis basi to tika kozala complexé ya luka okoma lokola Kim Kardashian to kata o na kesa la soki pe ko kata estomac to sala ba sport ezali bo sala sport na sema na moko ça fait ka ba corset ba gaine hein vous gaine okangi na yo lakini robe na yo bien oza normal ngapi na la tarape yango ngapi na sala rapé sport donc voilà tout à la fin on est aux alliés plutôt que donc dans salle ba chirurgie esthétique ou baby ça plus tard à la longue à venir na biso parce que moi je connais bateau yo o bazo kufa pour dans ça makambo wana donc voilà molasso ça veut dire tout simplement une belle femme. Merci, merci à toi, MG30, voilà, donc toi, MG30, tu continues, tu as toujours la nenga moula sopo, il y a des moutons sur le marché, il y a des toujours il y a des salama. Voilà, mais baby singa va dire que non, nengo zawana yo, le béli que non, batika, qu'on ça la complexé, batika, qu'on kata, batika, qu'on batissa, faut ça veut dire tout le baki, non, bah ça la naturel. Nengue, mais nga baby singa baby que non, ils en ont le mot, MG30, yo, zano, au baki ça, ils ont la yote. Ni n'a on a baki. Bintolo, na yo, ils ont la yote. N'importe quoi. Surtout na fiche ana molasso ana ba comprendre que ça penda yote. Mami chobu kasalobara nyonso bio. Ngana bio ne mututi na makolo on a le que
naza lolendo na ndenge basalanga misuma vondo poitrine minene makole baluka mipende minene tala banzoto donc naza nanga bongo nzamba kelanga ni naza bongo lelo ti le 85 lelo ti le 100 ata mukolo mongo te batika la mona na kendaki basalanga non salango te ce qui va proposer aussi ko mutache paquet attends comme le rama nduzu ya mbombo mutache paquet proposer que notre on a posé salabo muta poser ngande nte ndenge salaka ke non muta proposer biki non ay na mbo na biki non te MJ30 na moni pe ke non na posa donc ndete au style clip wana mais na posa ba batise loko moko bobe sima moko bobe ndenge moko boye oboya peka na rolia mbongo wana po ayelinga yango ndale mtatindi akabila mbongo wana mais na kosala yango te so yelinga mbongo na rolia yango mais au moins ngaka ande na zaboy nde na zaka boy bio na bio donc voilà au moins ngaka boy na lia mbongo wana bat bota la clip au sepela nango bat boso mante me au sepela nango et puis na moi nanga te mutumo lobi nanga otoni batu nyonso ba sepela nango et surtout bana basi en tout cas merci na ndenge boyambi yango merci na Titi Tibola merci na la patrona la patrona Sandra na Belgique. Merci na Bibi Sucre Kadicho. Merci beaucoup na Dorette Makoso. Merci beaucoup na Sandra Mouleba. Merci beaucoup na batu nyonso bayambi yango bien bayambi nzembo wana. Merci beaucoup à Popol Mukelenge, Popol Mupasola. Merci beaucoup na batu tout o bayambi yango. Merci à Bino Mami Saboukassa. Merci à toi. Tous toujours fiers. Tout à la fière, mais pourquoi ça salango? Et puis il y a toujours un inconvénient nango. Bon, salango, moi je n'avais respecté na boy bangote, mais pour ça nango ils allaient toujours que tout tika la bio, tout tika la femme africaine parce que ngaso mutatalinga na milobeli que so mutatalinga, boboli misana milobela pe mwandambo milobela ta caméra. Ngaso mutatalinga femme africaine. Femme africaine. Donc voilà. Bastard, quand les amis bastard basala, on a mon bastard na biso pas basi tozala bango, na mon bastard na bango ngote bana bango normal. Marton na biso bien. Mais les filles, ngai en tout cas eloko peut être que na yemba eloko nzembo wana eza pourquoi? Parce que j'ai vu des gens mourir na kosalango. J'ai vu des gens au bazo basana ba convenir ma belle parce que ba salango. En fait, yo message na yo izaki non ba tu ba salango te. Oui, bah tu bas non en fait message nanga ezaki bah tu bas muta linga salango eza choix na ye. Mais moi je ya lokwa nzambe te alobi ke na pe na che nzela malamu na nzela mabe. Mais a conseiller biso to na nzela malamu. Bah tu bas sali ba so salango. Bah tu bas so salaki yango, y a pas de problème, to zalaka accepte, assume ya rozala bongo, ya rozala ndingo sali wana mais bah tu ba salango pona ngana mona ngoza na ngona tina mote, ça no ba sport na yo, mange bien, voilà mikolo je me donne les gars route nzela mona mwe ba oteka na mbebo oyo ba tcha ba lèvre ba oteka ngo ba kola oh ngabi kindok ba oteka ba lèvre ba oteka ba bilo ba ninyo ba oteka ba ninyo ba oteka ba ninyo yo ba oteka ba ninyo yo ngabi donc il est en boy donc ngata et comme chaussette et comme nine boy karaboy fier na ngai message nze mwana ezali ke ne finga muto wana ndumba ya fio ndumba poka kaza kitoko poka kaza na ba forme poka kanza makela ye bien mais ko finga ete finga kazinambe parce que nzambe mtakela e bon. Merci à toi héritier Ngina derrière la caméra Guy Massaki na kata Vernon na loba kaka donc merci à toi ya Thierry Lobe mon ami Pichu Kaile babi yondo koki parité Pichu Kaile na bosanité na moni na Angola na ken mom ken Angola mo papa ona loba ke na ko bosa no ta mukolo moko te ya Francis Kelani pourquoi pas na Eric Kelani na bosanité Pichu Lumande ya yo yangwana Patrick de Panama, garçon de G na Kati Angola, na Bossani PT, Trésor Moukania, tout ça toujours ensemble. Donc voilà, tout ça toujours na MG30, tout ça seulement à côté parce que MG30 va dire que non, album meso bima kalaté mais racine meso bima kalaté. Est-ce que MG30 azo bouleté moi hein? Moi ndenge zalaka que non, salipe moi moi dio moi ozueta bobo salata moi loko mo oui na mona ki on nzembo ya mulaso bobeti na magali bosena magali ouais, c'est bien déjà. Merci Magali, merci beaucoup Magali hein, ma chérie Mamour. Merci à toi Nenga accepta qui ko poser na nzembo wana et puis au sala clip na biso.
Merci beaucoup et bon vent à toi. Merci en tout cas. Et puis, bateau Batalango, la clip wana, merci à vous. Bon, continuez encore à partager pour ça ira bien. Pourquoi pas na racine ndenge zoya boyo koko benga pe Cindy Leker bo sali pende bo sali na magali. Omoni lelo to na 2016 hein, mbula sika mambo sika na lingi na ngo yo tuna makambo en tout cas pardon ko tuna makambo batu mususu te. Kandi azali chanteuse ya Congo. Cindy Leker to Kandi. Kombone Kandi. Alinga suzinze kombo wana. Azali chanteuse ya Congo. Chanteuse ya Congo obisonyo ngapela chanteuse ya Congo. Bisonyo sto tombola lokumu ya Congo. Pas de polémique là-dessus. Les jours Oyo, est-ce que vous avez annoncé que vous avez Magali? Donnez la Magali au CPLT. Na sepil meno ba congolais ba téléspectateur na biso ba na posa pe un jour week non ndenge ezabo na kata racine bo mona ngai na mutu na ngai to bandane masolo malgré atikala na latino nga na kenda na nga kaka nde ezalaka mais to bo mona ndenge ezabo na mama na dio sakanate entre Cindy Leker na MG30 te na bona ba polémique mukolo mona ke to yemba na to yemba neka bo to yemba mukolo ebele ndaba bo bisote to senga na nzamba bo bisote mukolo ezala plus tard. Toujours. MG30 a regretté atteindre ma national atikala le MG30 au voler yo moko peut-être comme on a té que non ah nga MG30 il a fait dans la kana ma national nga moko makame comme nga kilo bio moi ndenge on le regretté ou bien ça bien oh c'est sentir ça à l'aise oh ça qui tombe ba question siri ya miroir na ya miroir na racine na molasso tozonga kuna zo répondre wana na répondre parce que vous avez toujours tendance à retirer à la polémique maman national maman oyanga tout dans le makamuna il faut tout le makamuna na nenga sérieux bon linga raté bo chabiso na polémique c'est pas bon nga la poser question ceux qui ont se sentir isolés par rapport nenga tikala ou bien par rapport nengo zan suna yete non na bimisi molas na bimisa miroir miroir ba olanda ngo déjà ndeza bonde clip onde to sula boda ba olanda monde to sula boda ba ngona miroir voilà miroir et puis molasso c'est bimi déjà ça veut dire que j'évolue je suis bien maman elle est là-bas elle travaille ba tumsusu benga bimisinga un jour moi pas misa tumsusu parce que elle avait une souci à ça ça ba jeune alors ça ça bango combien nango te ici je parle de mon single Nzembo batu nyonso balingi nzembo batu nyonso wa sepela nango nzembo oyo esali ke mwasi le lazongi pe na ta na ke na nga susuté na mo na bato benga bena na dai na film mo balinga ke no sala ngo bebe ke ne susuté ngai na susuté ngai tala ba boko na ngai tala tala kache tala mnen na tala ngai mo pe na mo libumu mo nini ba bouton ba nini mais na clip amula tout le monde plat libumu. Mais voilà parce que yo ebigat moi sport moi relia bien moi voilà je fais attention maintenant. Merci à toi MG30 donc bino boyebika ke ndenge ezalaka ka mwana mwasi wa ki toko pe lenge donc tala donc juif noir MG30 donc bon là ba juif ba kutani ndenge ezalaka kaka merci na partout ndenge bosa bozo na biso za toujours branché sur www confiance merci na confiance au PC biso na interview oyo donc merci na bana tout ya Angola po bana Angola bozo kota makambu na ngai merci trop na vie que no bana ya Nasi Radar Azawana Christian Konda merci à trop donc voilà MG30 merci à trop donc to comme ki na biso derrière basuka oyembi botala banzoto nanga bomona yipsa na parti ni pena nzoto no sepela nango yo moko bon matumbolia juif non mais ngala linga nzoto nanga mobimba et ça na parti moko o linga nzoto mobimba pardon ça non na iso nganga ni ansabo na bien banzoto nanga pena linga mais mon tolo poitrino na lelango mabe ko linga banzo ba parti belle siko yo peno zana c'est sûr et certain que non ezana ma patron on côté penza ma desnanga ngalinga bilonga linga ezana kati ya nzoto sona lobiongo sa ngalinga bilongo za kati bilongo kati bilongo za kati wa ngalinga telo moti ya hotana libanda na tikela ba vela nga ba fofo konti ba mona na bango ba vela nga Gilles Massa ba mona na bango na tikela ba jo mandik mapata na tikela ba mona na ba tala na bango parce que ça ba kumisa nzambe tan ba tala ba monike Seigneur Jésus azuta sala achema misu achema noko achema donc nzambe pena kela et puis tan ba tala ba loba merci maman botela biso MG30 mais ngai o nga na sepela non za na kati po za kati za trop elengi
moi choisir l'engin sakanate. Hérité Lungina derrière la caméra. Bisonde tout ça, déjà tout ça, la MG30, tout ça, Kotane, c'est quoi, 2016 pour l'équipe première émission à 2016 na Congo France na Juif Noir. Donc, Betami Bisoni. Bonne année na Batunyon so oyo ba linga ngate. Moi je vous aime beaucoup et merci parce que bolinga ngate. Ta bolinga ngate na kata mtembe na bige bolinga ndenga. Menga linga bino kaka. Et puis bolimbis na Batunyon so na salaire mabe na 2015, bolimbis pe na bato ngape na limbis bato so ba salaire mabe na 2015 et vraiment année o to bana mambasika. Nzamba sunga so qui est toujours liboso, santé, longévité, ba ouverture, ma bénédiction, nzamba baksa mbongo belé succès, élévation makamwa bien kakane na souhaité pour na 2016 et puis ba ne monsieur Roya. Et puis voilà, merci beaucoup Nabino Batbo partager Molasso. Bon continuer toujours qu'on partager, bon continuer toujours qu'on yo kango kotalango. Et ça là bien pour la culture Nabiso. Merci beaucoup na SJBK Musique, Motema Sylvie Confession. Merci beaucoup na Maître David Kombe. Maître David Kombe, bonne année. Merci beaucoup à Marlène Kassanga, merci beaucoup à Popol Mukelenge, merci beaucoup à tous mes collègues chanteuses, chanteurs. Merci beaucoup à Nabatunyon, merci beaucoup à Rachidi, les rois Hiroshima, et merci beaucoup à nos chroniqueurs. Yabasi Permibali. Merci beaucoup à journalistes et nyons de partout. Toujours la promo. Merci beaucoup à vous, Juif Noir, Congo France en tout cas. Merci beaucoup et merci beaucoup à Bozunga émission Liboso et à Pony MJ30. Merci en tout cas et ça on appelle bien à mon appel clip la site. Au mon clip de Jésus les cas déjà d'être au solo là donc Masola va Juif la Masola 4 Masola va ta track. Merci beaucoup en tout cas na Jules Maswa. Merci. Mais je t'en pardon na katioté et loko ce qu'on a tout na mingi parce que au beti Molasso ils ont les cas déjà mais aux a trop na poto. Ce que promotion nango par rapport à qui moi qui aime peu singa non moi artiste non ça promotion parce que faut moi ba king pe mo boy. Ce qu'on a gosa na kishasa na kishasa pa kipe le ka fombongo. So na tini mbongo otini mbongo basala la ote le ka ngote. So tini mbongo pe lemsu mutango pe e mo boy pe le kisna ete. To mutu mo boy mutama ba lo. Singa yo mo fo za la kuna mo ba karibu tout ça. Mo mutama ba e mama oh ko sa clip anate ya pesa ki 200 na pesa 300 collection ngote siko. Mais et les cas parce que banakin bako ça ba ngote banakin balinga mamba bien so sengo mamba bien bango bako sepela i malili ya maboko na ngezo kanga malili o sakana te bo comprendre ka to libana mais j'ai 30 to ba 30 24 RFI Blackité donc MJ30 il fallait yamba malelo mais moi koko so tala ka poto ngo komini biso mo bulu trop moi buzo be fala mais de lo na Paris na ninga o sakana te tika na fandi ça va massa na ngai Nasfani Saliboso ya nanga Thierry Lobe. Ouais voilà oui. Donc voilà non ça la promotion partout mais en tout cas bateau PO bateau ça la promotion ça m'a déjà mais na Kishasa kamite boyo ka bando. Ba musicien pe ba na Kishasa. Ba musicien ba Kishasa na groupe d'accompagnement musicien ba Kishasa pe son da mbote ba bonne année et puis voilà pendant cette émission na pesi mbote encore na vient na fofo konza pesi mbote na dread carrelage AH DK Izu. Et merci beaucoup à Yaperi Selemani, mot de passe, Dede Mopassa. Merci beaucoup na Colonel Tshisekedi, Motema Denise Betou. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na Batunyon Sobalinganga. Merci beaucoup à Grace Masikini. Merci beaucoup à ma famille, mon papa, ma maman, Baleki Nangai. Merci beaucoup à ma neveu, ma nièce, merci beaucoup à vous, merci en tout cas infiniment, merci à Batunyon de soutenir de loin et de près, merci beaucoup à Gisèle Labona Rapaille, toujours na pointe, merci beaucoup à Bijumboui, Natacha Itoulou, on est ensemble quoi, Bisognon Soba Milasso. Bisognon so bango nyonso ba milaso po mobali mobala molaso za la raté pe molaso yo mona te mobala molaso za yo mo pe molaso pa si ma caméra kuna molaso. Merci à trop MJ30 merci on est toujours ensemble donc merci voilà nous n'avons binoka que notre 2016 auto continue MJ30 donc bien rosarana te on a nazo mona de ba master na la bosanité ya Thierry Lobe ya yo ya mwana pourquoi pas na héritier Lungina derrière la caméra na bosanité Guy Masaki na Verno, mon ami d'enfance,
Mon ami de France, on a le Lomabé, Doudou Moussoko na kati États-Unis. Na kati à Lyon, on a belé la boss na kati à Lyon. Gaz na gaz. Mobala batu ya Solange sous sol. Babi mo konsa ba mama Schengen mou Solange. Na bossa ni pété Salamanda les Bogards, pourquoi pas na Serbiche, bloc Cardinal l'homme des projets. Pourquoi pas na Kabessa? Pourquoi pas na Kabessa? Pour beaucoup na Kabessa, vous avez fiche de paie n'engé à la Kakaponga déjà na fiche de paie. Na bossa ni té na Angola. Na Angola déjà na weki non ba fille à champagne na roya to kanga masolo. Tatison na kati ya mboka Lyon masa na ngamoko babo na ne na bino tout. Donc j'ai ça nango toujours bien, on est toujours ensemble. Donc to koti babo na ne bozala toujours branché sur www Congo France. Merci à toi Junior Boukson Boukassa na bo sanité pour na ressources José Dipumba Congo France, j'ai ça bien na bo sanité pour moi aussi. Hélène Ilunga, ma fille à moi, pourquoi pas Rachel Kikombo, maman la divine don, Rosette et Miala. Voilà quoi. Merci. Congo France. Isona bango, bango na biso, isona bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.